Ma mission TV, le miroir du monde. Et là, moi, on regrette ça que bateau va ça on a négligence. Ba pesi bango 35 jours, bango ba yebi. Mais va ça musala donc elo ezate. Ba travailleur oyo muto mono ba ole na maya komela. Ba chef na bango ba pesa maya komela te. Ba travailleur ba otonga oyo. Maya komela ça ya 100 fois ba pesa bango te. Bato ba ko déclarer na ba pa mais musala mususu lokana teza na kata batera c'est jamais ba ko tinda banger pour ne banda ko timola. Ou faut batinda nano bato ba pa ba ko ndo timola. Soki komi na ba place batera c'est bazo tinda ba machine lokana te ba poncler. Poncler wana ndezo longola mais soki komi na pona ratissage ba ko tinda mo bato ba pa. Misala zo sale ma bien. OVD soka za na matériel te azui ba matériel mususu na ba place mususu o esengela ki azwa. Yango ezo tambola nango malamu eloko moka mabe wana ezalite. Mais bangonda bazo ko ba travailler ba nyongo, ko nyongo la bangonda banzala, wana ba kontina bangona OVD wana. Baso banga ta opirité. Biso to komo so banga ba opir na nzela wa bana mboka basa misala kaka. Bon, ba konzi baso ba bango malite 12 ko ka boye, ba ke nata ko ba oliate. Mais mbango wana ba pese bango po nini? Ba travailler ba liaka na poka ba pese bango ya kolela bandako na bango, na tongo ya ko tika bango. Mais ba okela ma ya komela awa, ça le problème. Motivation sont que zata ba to ça va bien te. Mutoko samsa na bole muta na nzalate même ngai na kumba moto so na liete makasi ya mo journaliste ozalate alors il faut na lia nano après ba no ba client bango baliaka nano ba konzi wana ba pesa mbongo nyonso ba pesa ba travailler mbongo baliaka nde ba tonga ba terrasse bien ba buka bukanzilo ba tonga bien ba oliate to remercier nano pour nano asali nano gouvernement te mais na 100 jours na yo a préparer pour na sala gouvernement ne a lancer nano misala o eteng o esengeli pona ba sala no ba balabala mutoko mona ngo mabeni mutoko mona mabelo baza mwana kata mboka te to mona ki gouvernement eleka ki nano basala ki nano ba misala ndenge Félix au sala te moto nano azui nano ata salaire te toucher nano te mais moi ndambo mbongo muke akuti yango apesi déjà avance ya musale salem mais tango ko bando sala gouvernement na evandi premier ministre abimi au mona te ke misala no surtout partout ko sala magitoko non salaire na bango ba opesa bango salaire côté salaire c'est un problème te ba yokanaki mais kota kolia nde kolia ngaso yo na olobe mi kolia na pesa exemple ngamboko ngai mo na kumba moto na tongo so na ye na meliti na 12 heures na za na sina déjà fufu na pona ke na ndako na lesus il faut bango pe ne wasa msana moyi boye na tongo na ba meliti ba mai bazo pesa bango ba mai na moko za okela te ba pesa bango ba mai bato bazo mela na 12 heures boye ba ke balie 13 heures bazo ba sali musa mais so to bengi bango baloba na micro bazo boya ko ba micro ba pekisa bango baloba na micro sinon te ba ko ba te bazo banga ba konzi na bango wana ba kolonga bango ba misala système na bango e po kabila wana nde bazo ya na ngoti sikoyo. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote vraiment na bande konyoso vraiment bota la biso na ma mission TV chaîne ya référence na kata République démocratique du Congo ndenge ka Martin invité sa fusée toujours na mesana koloba donc kolar sabino vraiment ba actualité et puis to kolemba te to continuer toujours kolar sabino ba image po mona vraiment que toza a pour non sala musala po to lar sa vraiment bolingwana to lingi ba congolais nyonso o baza partout dans le monde na niveau ya libanda o batala vraiment ma mission TV na Martin invité sa fusée molobe na bino alors to loba ki to continuer toujours kozo ba image il y a travaux au bande on a biso OVD bazali ko sala pona 100 jours ya chef de l'état président Félix Tshisekedi ndenge alobaki ke to pesi misala et pas ya bana mboka bande on a biso OVD bazo sa misala na 4 coins nyonso ya ville ya Kinshasa et puis na kati ya République démocratique du Congo donc alors ya on a bi lelo vraiment toza continuer toujours kozo ba image poto la sabino zandu o ekenda sango grand marché na biso ya République démocratique du Congo et bima avenue o ebimi ti basendwe et kei donc ti ebimeli nzela triomphale nzela ba limité o kende mais lelo ba nzela o e bloka bato bakota suna ba voiture ya LXT na kati ya grand marché pour basumba biloko ba camion et quand ali sous-souté bato belé ba travailler sous-souté pour na République démocratique du Congo na kati ya Kinshasa président aloba 100 jours mais to moni misala apesi bandeko ya OVD. Lelo vraiment tozo ba image to filmer to larsabino to tuna bandeko est-ce que vraiment misala ngo ya OVD yango esengi asala ou bien yango esengi asala te donc tozo mo ba image ba interview ya batu po batu bazan nzinga bango nde mutu ba yebi quartier oyo ba yebi vraiment avenue oyo na bande on a biso batonga liboso il paraît que ba chinois lelo bazate bande kwa OVD ba pour na 100 jours est-ce que vraiment ekosimba to kosimba te mais je crois que simba po to na souci ya mboka na biso alors Martin invité sa fusée tozo ba image et bongo tozonga sima donc merci vraiment bando na biso ya OVD bazo sala misala pour na 100 jours total nanu misala ngo ndenge ezali kokende
bino moko botala. Mbote papa? Mbote papa. Papa a tozan venina. Ah toza na croisement ya Kabinda Bokassa entre Barumbu na Kina komina Kinshasa. Barumbu na komina Kinshasa, tomoni bande on a besoin OVD ba osala misala pour na 100 jours ya chef de l'état. Na ebité message no ko pesa pour na ba travaux au président alobaki yango vraiment tomoni pe bande on a biso vraiment ba osala ba travaux yango. Moi message muke pour na bande on a biso ya OVD. Bon tout d'abord Longonia na mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. To pesa na Longonia na maloba lobaki zo kisama mais et là, moi, on regrette ça que bateau va s'amusala, va s'ala on a négligence. Va passer bon 35 jours, va mo ba yebi. Mais va s'amusala donc et là ezate. Va travailleur oyo muto molo ba ole na maya komela. Ba chef na ba va pesa ko maya omelate. Ba travailleur wa otonga oyo. Maya komela ça ya 100 fois ba pesa ba ngote. Ok alors il faut que yebisa chef ala ndela batu wana ba contrôler ba travailleur ba melaka 12 heures koki ba ke balien neto ba mboka mususu po ba sa musala mbango na 35 jours au président apesa bango pour nzela Bokassa o ngalingi vraiment oloba po songa na oloba batu musu ba loba nazaka contre nazala rabwe naza pona batu nyonso ko laksa ba image batu ba mona donc il faut qu'on éclaircir batu. Oh, bah, les faits, tu es ali. Et là, on nini, oh, il y a un autre sala qui est pour misalo et oumela. Il faut qu'on explique que batu yangwana. Pour chance, yo lobby, pour tam sous Marta Kolobo, ça va contribuer. Donc c'est ça. De fait, on est là, mon konzamboka a un problème. Bango mo bata OVD. Ba sûr que mon konzaza nyongo na bangote. Mais bango na bazo ko ça va travailler ba nyongo, ko nyongo la bango na banzala. Wana ba konzina. Ba konzina bango na OVD wana. Baso bango ta opirité. Biso to komo so bango opir na nzela wa bana mboka basamisa kaka. Bon, bakonzi basoma bango ma ite 12 heures ko boye, bakena ta kolia ba olia te. Mais mbango wana ba pesa bango po nini? Ba travail baliaka na poka ba pesa bango ya kolela bandako na bango, na tongo ya kotika bango. Mais ba okela ma ya komela awa, ça le problème. Donc on dit ba ke lokwa bazo kelela bongo, c'est que ba motiva bango te, pays meza pe bien te donc. Misala ngo to loba e ko sala ma pe bien te donc. Oui, motivation sont que za te ba ça bien te. Mutoko samsa na bole muta na nzalate même ngai na kumba moto so na liete makasi ya journaliste ozalate alors il faut na lia nano après ba no ba client bango baliaka nano ba konzi wana ba pesa mbongo nyonso ba pesa ba travailler mbongo baliaka nde ba tonga ba terrasse bien ba buka buka nzelo ba tonga bien ba oliate. Est-ce que bazo pesa pe message rapport moko te pa ya ba konzi mboka to ebi ke mokonzi mboka déjà pesi mbongo wana eza sous problème nete fo misala sama mais et comme eza pe problème po so ba travers bazo liate moi misala ngo pe esalama eza te nyonso wana ezongelaka nani mokonzi mboka po banzela ebebi na ebi te soki tokolo banini pona ba konza OVD et puis na bandeko na biso misuso ba sa misalo yango la yebisi oke nenga to samsala boy mokonzi azanya nyongo na bango te bango nde bazana na bambongo bata OVD mokonzi apesi bango mbongo nyonso. Il faut batala no ba travailler na bango wana batala bango mokonzi balia bamela bafuta bango na pokwa ne balobaki mbongo kolia na pokwa na bapesi bango ba mbongo na ba mito OVD bakesi bango na banda basala ngote basala kango na mito ba maka bango mais kolia eza moins kolia peut-être muto moko ko milier c'est na 12 heures muto musala makasi ba moelo makasi moi ba moelo o makasi muto aolia te aomela te Richard Zouara image comme ça ba mona biso moko na kole membre mai na bimisi moi 500 moi 200 ba meli opi mais bango bazo mela mai te baomela te bakonzi bango moko bakota ba malewa Richard Zouara camion yango yo ba travailleurs jamais ba occuper bango eza bien te il faut baliaka po batonga nzela ona makasi siko ba camion minene o to moni ebele banini seke eza nango ka po na futa batute po era esala misalo bende non salaire na bango ba opesa bango salaire côté salaire eza un problème te ba yokanaki mais kota kolia kota kolia nde kolia ngaso yo na olobe mingi kolia na pesa exemple nga mboko ngai mo na kumba moto na tongo so na ye na meliti na 12 heures na za na sina déjà fufu na pona ke na ndako na lesusu il faut bango pe ne wasa msana moyi boye na tongo na ba meliti ba mai bazo pesa bango ba mai na moko za okela te ba pesa bango ba mai bato bazo mela na 12 heures boye ba ke balie 13 heures bazo basali musa mais soto bengi bango baloba na miko bazo boya koloba miko ba pekisa bango baloba na miko sinon te ba kolo bate bazo banga ba konzi na bango wana ba kolonga bango ba misala système na bango epoka kabila wana nde bazo yana ngoti sikoyo to komi za na fati to na kabila te faut ba yebe lokwana bango bata OVD ba konzi wana ba yeba bango ke to za na kabila fati to suna kabila te oyi ba jamba loba bango ba kolinga te ba jamba loba po boni ba jaso ba lobi bazo funda bango biso to loba po chef de l'état loba ike to contrôler misala wana alors ceux qui vont sala bien te to kata na commune gloire à Dieu ndenga yo journaliste oyeboye
tofundi déjà opesi message public elandi. Mais bato belé ba déclarer misala ngozo salama pe bien te c'est comme si bazan ba matériel ya makasité. Ba matériel ezali papa. Ba sala misala ba matériel ezali, ba sala ngo misala. Bolingo nde ezate bazo Bolingo ya ba konzi ya ba travailleur te, ya ba konzi na bango wana nde baza problème. Il faut ba soigner ba travailleur pour ça masala makasi. Merci vraiment. Merci papa. Mbote papa. Mbote na ondeko. Papa, toza na avenue ni pe croisement ni awa. Toza na Bokassa. Toza na Bokassa Kabamba esika musala ezo salema. Bokassa Kabamba esika musala esalama. Donc OVD muto azo sala musala pona 100 jours ya chef de l'État, président Félix Tshisekedi. Na ebité Kinshasa ekenda sango mabe. Kinshasa lelo pe toza na besoin to tombola Kinshasa pour écommander tiba mikili ya poto neti bekolo misusu na ebité ne ba pesi bande on a biso OVD basala misala etake bino bana mboka bana quartier oyo évolution nini bozomona misala ya OVD eloko liboso na to sepeli parce que ba pesi na OVD ya liboso ezaki nano ba pesaki ba chinois basalaki musala moko kaka ke basali ebukani eumela te ebukani mais loka neti ba pesi OVD bato ya OVD ba osala ngo bien parce que nini bazo timula badui ba muelo batie na kati batie ba bakayasi na bango et puis ba kwa kokule bilo na bango nde ba okule yango chef de l'état loka neti apesaki bana ya OVD eza bénéfice nano bana mboka bazo bénéficier na yango eloko liboso na tomoni yango wana. Mais bato ebele ba déclarer babi OVD c'est comme si bazan la matériel il y a bien te ya osela misala oyo et puis misala yango ezo umela pe pour côté matériel tomoni ba gens misus tomoni ba osala misala na ba pau kokota na ba terrasse ba place à salité mais na ndenga ba pau na ebité soki oko bakisa nini et puis pona déclaration bato ebele bazoloba bato bako déclarer na bapao mais musala mususu loka na teza na kata batera c'est jamais bako tinda banger pona banda kotimola ufo batinda nano bato bapao bako ndo timola soki komi na ba place batera c'est bazo tinda ba machine loka na ti ba poncler wana ndezo longola mais soki komi na pona ratissage bako tinda mo bato bapao misala ezo salema bien OVD soka za na matériel te azui ba matériel mususu na ba place mususu oyo sengela ki azwa yango ezo tambola nango malamu eloko moka mabe wana ezalité moi message muke na mokonza mboka et puis na batu nyonso balanda biso partout dans le monde pour le président Félix ndenge 100 journées déjà banzela ba veni bato OVD bazo sala misala to remercier nano pona nano asali nano gouvernement te mais na 100 jours na yo a préparer pona sala gouvernement ne a lancer nano misala o eteng o esengeli pona basala no babalabala muto komona ngo mabeni muto komona mabelo baza mwana kata mboka te to mona ki gouvernement eleka ki nano basala ki nano ba misala ndenge Félix a sala te muto nano azui nano ata salaire te toucher nano te mais moi ndambo mbongo muke akuti yango apesi déjà avasi ya musale salim mais tango ko bando sala gouvernement na evandi premier ministre abimi au moins nateke misala non surtout partout ko salima kitoko oya ko féliciter Félix te aza mutema mabele mususu atika mboko akenda ko vanda na mboko ya lingi Menzela oyo nini esala ekepo ekoma tina niveau ya boye ba fulu mama be ya gouvernement ezala ki liboso ba pesi yo mbongo zimbongo no na poche oke ko sala bandako na mais oyo soko zo sala ba peuple bazo vérifier yo ndenge nini zo sala moto sala erreur bazo vérifier ba bi place o sali mabe yango bazo sala musana bango musala zo tambola kitoko oya moni mabe a changer na yemboka akenda kovanda ta na mboka mususu to pa asepe na RDC takenda kovanda na mboka ya sepe na Rwanda bien papa wana toko tanga ba kombo te mais awa to zande na siko na RDC Félix Tshisekedi azo sala musala na ye. Alors merci trop donc pesa message na bana poto tout ba Hollande biso partout dans le monde belé pe ba ondima te ba mona moi ba black belé pe ba ondima donc pour na misala ya président de la République bande konango bino bozana ba mboka ba paya nakanisi tozaki na ndeko na biso bandai ko sa musala bandai ko tambola te Félix akokisi na ata 100 jours na été mais quand même misala ezo tambola soko ndimaka te ndima ta ndeko na ngai ndeko moninga boye ngai na ndimaka te pe na banda ko sepela nete mais na sepeli na ye botika sala musala na ye. Merci vraiment mbote papa. Oui mbote monsieur. Moi message muke tozana avenue nini Avenue Bokassa. Avenue Bokassa donc misala OVD ezo salama tomoni biso tu nzela oyo ezalaki mais terrible mais tomoni OVD aye abandisco misala moi message muke na batutu ba Hollande po ebele pe bazon di matin misala de OVD azo sala ebele pe bazon di mangoze. Oui merci comme on nzela o ya Bokassa ngana ebi nzela o to bandai koleka nzela o to leka to ke zandu na ke somba biloko ozomona ke nzela ezalaki kitoko na ba 2006 na ba 2009 ti ba 2010 mais ya kokamwa ezali nde ke mikolo oyo ava kutu misala oyo esalema nzela oyo koleka na nga na leki 2 jours après
nde na moni donc ndenge na moneli nzela ndenge ezalaki ndenge ekomaki donc vraiment ebanda ekolekelanga makasi mais komona lelo ndenge OVD azosala musala ya koréhabilite nzela oyo ya Bokassa en tout cas eza kaka Bokassa te ndeko nanga ezali ba mwa nzela oyo ba place ebele oyo nalekelaki ba mwa nzela oyo ebele nalekelaki mais namoni ezalaki catastrophe mais komona nzela oyo ya Bokassa ndenge OVD azosalela musala nazosepela na eloko makasi sikoyo eloko tokosenga ezali ndeke tomona misala esalamaka mpe mwa rapide po liboso ezalaki ndeke babandi bamisala boye ezosala lokola baaventure moko boye basali e moma mpe omoni bacarnivore batiki basali mpe banini mpe bacoudron yango mpe bazotia bien te bato balobi ke OVD c'est comme ça ba matériel a bien te OVD c'est comme si mais biso pe moko to moni vraiment awasala misala na ye muto abo azate parce que na Kinshasa mobimba awa muto na minute ozo sala misala eza OVD muto travailler non na ba travailler na bango mais bato belé pe ba déclarer ba lobi musala on ezo tambola te banda ba lobi 100 jours to uti na 5 chantiers le to komi na 100 jours c'est comme si musala ngo pezo kende bien te te komona ndeko nanga na yebi ke OVD akosala na ye musala kitoko po biso toyebaka liboso toyebaka teke ba chinois batongaka banzela na Congo to bandai koyeba ba office des routes to bandai komona office nde muto bandai kosala banzela to ba série wana na yebite OVD peso ki azame to bandai komona ke musala bandai kosala makitoko mais komona pe lelo ba misala mususu esameki soki toke kaka na Bokassa wana kote ya Sende kuna na mona po wana na yokaka po tango bandai kosala misala wana ngana na yebaki te bato basalaki mais na yokai ke OVD nde muto asalaki musala na kote ya pont kuna kote ya nini koneto okay mais pongo ndenge babetaki lelo ndeko nanga par lokuta mabe basali musala moko ya kitoko il faut féliciter bango bazosala musala mais eloko ezosenga eloko nyonso basenga esengaka suivi ezala donc suivi ezate na tango suivi ndenge bazosala boy bango moko bazotambola bazomona ndenge bazosala merci merci vraiment bazotambola bazomona ndenge bazosala c'est ça eloko wana nde eloko ezozanga biso merci tokoyebisa président donc président na biso président Félix Tshisekedi donc yende vraiment président mboka on assure à l'alité donc butu mo itongo aza toujours kolandela ba misala kotinda pe espère balandela ba suivi et koza donc merci message est commis donc tous espère papa encore les kaboué comme ça pour tous ala vraiment bien mbote papa mbote papa moi message muke na batu nyonso balando partout dans le monde pour na OVD ndosa félicitations d'abord na président Félix Antoine Tshisekedi pour biso toza bato oyo tovandi na Bokassa oyo ba activité na biso nyonso to eleka na Bokassa en tout cas to vivre vraiment temps molai tozozwa eloko te mpona nini nzela ezati donc biso toza ba menuisier to exposer bloc na biso na liboso awa mais du fait que nzela ezalaki lisusu te Bokassa eza lisusu te circulation eza te totekaka te eloko te bana na classe kobengana makambo ebele mais lelo tomoni président alansaki 100 jours na ye toye komona make non 100 jours yango ekomi réalité eloko na sepeli yango wana nazoyebaka ntango bazo-atake mbala moko biso ozalaki bloqué ozwi Bokassa ozwi Kabinda ozwi Kabambar ozwi donc biso bena na katikati awa Kinshasa baumutu yaki na mouvement te mais lelo tomoni vraiment engin ya OVD eye ekiti na terrain ebandi musala tolingi ke musala yango ekende pe na rapidité pour circulation ya Bokassa ezonga biso pe tozongela makambo na biso. Merci vous. OK, c'est bon ngani na sengi bino merci. Mbote papa? Mbote papa. Papa tomonio awa ozo sala musano etake ba wewa nde to benga na mboka na biso na legiste opesa message pour na 100 jours ya chef de l'état oyo apesi bana mboka OVD pour basala misala. Est-ce que vraiment misala ngozo sala mandenge esengel ou bien te? Ndeko nanga ya liboso nazo pesa félicitations na président de la République. Alakaki biso 100 jours tomoni pe misala ezo salema. Nzela wo tozala komona pasi mingi. Mais tomoni pe bazo sala bato bazo tambola na bango pe bien na mona pe makambo nyonso zoleka nango ka bien nango na féliciter président de la République
makambo alobaki tomoni mpe ezokokisama mpe ezokende liboso. Yango nde nayebisi bino bandeko na ngai topuye kaka président de la République asalaka mosala bien ndenge koloba asalela biso kaka yango nde mamoka nazalaki nango yaka yango. Merci. Mbote papa. Mbote monsieur. Papa a tous en venu ni hôtel la paix caméra pour batunya so balanda. La croisement Bokassa. Kabinda croisement Bokassa. Oui. Pendant 100 jours le chef de l'État au président Félix Tshisekedi après si bandona ça OVD basala misala pendant 100 jours na ebite so rolo bani pour batunya so balanda. Oui, pendant 100 jours na moni que 100 jours les autres passaient bien pendant misala les autres salama pendant ndeko biso Félix président Félix Félix Kabila. Félix Tshilombo, pardon, excusez-moi. Félix Tshilombo, on a conseillé sa misalo, Ezaki Toko. Bantobele, balobaki pona Bokassa. Oh, Bokassa, c'est salamate, Bokassa, c'est salamate. Les lobes ont souvent confirmé pona Bokassa. Yango ezo salama. Misalo ezo salama partout. Mais tu as besoin d'imiter, babi, OVD, ba travailler bien, te bazan matériel, te. Bazo travailler. Ça les oumela. Misala yeko oumela te puisque soki eumeli tokomona eumeli tokomoni basimbaki kotoyi esili basimbi kotoyi esili basimbi kuna esili na moment tomoni Bokassa banto bakanda koloba Bokassa yango oyo bazomata yango mpo bakoma na funa ndango nazo confirme na bao nyonso bandaki koloba ke o président na biso aza mabe président aza mabe te misala ezosalama partout na baregion nyonso tozosepela makasi mpo na ye toza nsima na ye mpo biso bapeuple toza nsima na ye poto kamaye, poto landaye, onyo sako sala toza besoin. En tout cas, peuple boza toujours simanaye donc bon peut ça peut moi ba conseil belé na batunyo surtout vraiment bon moko na souci ya moko. Nazala batobela banda koloba ke oh Bokassa ba ko sala te esengele batimo to bisango te. Place ba ko timo la isa place baby. Oh place ça lokola ba ko baby sa ko po nini. Place lokola fulu ba salité comme wana. Zonga mo liboso ondiozo kimangai. Bafulu basalite tomona balongola ngo mais nazo ebisa lokola masala biso awa tolobaki maka donc alobi ebele alobi ndeti nini loba alobaki oh biloko baso bamba tomona misala te eza 3 personnes à 4 baso bamba nini baso bamba makadam tomona ba sala makadam bien donc te yo zela nanu avant 100 jours ici le komona eloko ekosala mawo mais lelo temps la moni ezo matezo kitana ndenge na moni bino ba journaliste boye na sepeli makasi na zala courage makasi akolobela bango 3 personnes à 4 personnes ba lobaka mingi yawa wana boza bato cash na bato nini boza rande to baza bato nini bon sala ba débat bango sala ba débat au place oyo à partir de 21h à 23h pona nini ka pona bokonza mboka pona bokonza mboka pona misala o ba botoli bino place mbongo ba sali boye makambo ebele tolukete bozala na tempo misala ko sala mawa bokondima mokonzi mboka tozozela kosila misala comme ça tola sape batu ba mona soki vraiment misala ngo ekosala maendenga bio bien ndenga mabe papa moi message muke mote papa bonjour moi message muke na batu nyoso ba landa yo partout dans le monde chez moi chapeau boye pour na respect pour na éclairage soyo pour na 100 jours à président de la République donc oh bandona ça OVD ba sala ah na lelango fo on a un chauffeur à boula la moto. Un chauffeur? Oui, un chauffeur. Félicitations. T'as que jeune aux salles. Ah, les gens font donc pour le moment, on a gros CP là. Donc 100 jours, on a moins que me salama. On a moins que me salama pour Nanzela, pour te souffrir fort Nanzela. Na CP limingi pour 100 jours donc na mingi on a plaisir donc ya président Abisona nous yemoko mbote sika zali na CP makasi. 100 jours, il y a le président Félix Tshisekedi, il y a un bandit on a besoin OVD ba osala misala donc tous on peut bander misusu comme ça tous on asima. Jobob Nazacho. Mbote papa? Mbote yaya. Tomonyo awa était kende on a biso ya wewa donc na veni o ba osala misala awa na ebité moi message ni okolo ba pona bande on a biso ya OVD o lelo chef de l'état président Félix Tshisekedi a pesi confiance na bana mboka basala vraiment misala na kati ya République démocratique du Congo. Bon, tout d'abord, merci pour Bino le roi boyo filmer boyo. Ça fait déjà 18 ans pour balabole bonga. Combien? 18 ans. 18 ans. Ce qu'on a minute on est sali boyo. Au moins les arabes bien, ils ont toujours pour un avantage na biso. Ils ont avantage pour bana mboka basala musala bazo musala.
yango kaka ezaka bien topesi bafélicitation ebele. En tout cas tout le monde aza réjoui parce que nzela oyo otalaka nzela 17 ans 18 ans wana eloni ekasaki mpo lelo nzela oyo etonga ebonga te ezalaka bafulu basalite basolo bakamio eleka lisusu te epuis nzela yango eza na centre ville ezalaki mauvaise foi ya badirigeant oyo bazalaki liboso ezalaki ka mauvaise foi c'est tout. Lokwa oyo elakisi ke eza bonne volonté déjà c'est tout. eloko moko grave eza te olobi nini mpona président Félix Tshisekedi oyo lelo andimi vraiment kobongisa mpe banzela na kati ya République démocratique du Congo. mais coup de chapeau kaka esili. Mbote papa. Mbote monsieur. Papa toza na veni ni otala pe caméra po batu nyonso balanda yo. Na croisement Bokassa. Kabinda croisement Bokassa. Oui. Pona 100 jours ya chef de l'État au président Félix Tshisekedi apesi bandona biso OVD basala misala pona 100 jours na ebite so rolo bani po batu nyonso balanda. Oui, pona 100 jours na moni que 100 jours ezo passer bien pona misala ezo salama pona ndeko na biso Phoenix président Phoenix Félix Kabila. Félix Tshilombo, pardon, excusez-moi. Félix Tshilombo on a koselisa misala oyo eza kitoko. Bantu ebele balobaki pona Bokassa. O Bokassa ezo salama te, Bokassa ezo salama te. Lelo ba musuba confirmer pona Bokassa. Yango ezo salama. Misala ezo salama partout. Mais batu bazon di maté ba bi OVD ba travailler bien te baza ba matériel te. Bazo travailler. Ça les oumela. Misala yeko oumela te puisque soki eumeli tokomona eumeli tokomoni basimbaki kotoyo esili basimbi kotoyo esili basimbi kuna esili na moment tomoni Bokassa banto banda koloba Bokassa yango oyo bazomatala ngo mpo bakoma na funa ndango nazo confirmer na bao nyonso banda koloba ke o président na biso aza mabe président aza mabe te misala ezosalama partout na barégion nyonso tozosepela makasi mpo na ye toza nsima na ye mpo biso bapeuple toza nsima na ye poto kamaye, poto landaye, onyo soko sala toza besoin. En tout cas, peuple boza toujours simanaye donc bon pe ça peut moi ba conseil belé na batunyo surtout vraiment bon moko na souci ya moko. Nazala bato bela banda koloba ke oh Bokassa ba ko sala te esengele batimbo le to bisango te. Place ba ko timbo la isa place baby. Oh place ça lokola ba ko bebi sango po nini. Place lokola fulu ba salite koma wana. Zonga mo liboso ondiozo kimangai. Bafulu basalite to mona balongola ngo mais nazo ebisa lokola masala biso awa tolobaki maka donc alobi ebele alobi ndeti nini loba alobaki oh biloko baso bamba to mona misala te eza 3 personnes à 4 personnes baso bamba nini baso bamba makadam to mona ba sala makadam bien donc yo zela nanu avant 100 jours ici le komona eloko ekosala mawo mais lelo tant la moni ezo matezo kitana ndenge na moni bino ba journaliste boye na sepeli makasi na zala courage makasi ya kolobela bango 3 personnes à 4 personnes ba lobaka mingi awa wala boza bato cash na bato nini boza ande to za baza bato nini bon sala ba débat bango sala ba débat au place oyo à partir à 21h à 23h. Pona nini ka pona bokonza mboka. Pona bokonza mboka pona misala o ba botoli bino place mbongo ba sali boye makambo ebele tolukete bozala na tempo. Misala ko sala mawa bokondima mokonza mboka. Tozozela kosila misala comme ça to la sape batu ba mona soki vraiment misala ngo et ko sala ndenga bi obia ndenga mabe. Papa, moi message muke mote papa. Bonjour. Moi message mke na batu nyonso ba landa yo partout dans le monde tient moi chapeau boye pour na respect pour na éclairage soyo pour na 100 jours à président de la République donc oh bandona ça OVD ba sala ah na lelengo fo ponga na chauffeur na bula la moto ça chauffeur oui na chauffeur félicitations fo ta que jeune aux sala ah na lelengo fo ya donc bon pour le moment là on a sepela donc 100 jours na moi que msale salama na moi que msale salama pour na nzela pour te souffrir fort dans nzela o na sepeli mingi pour na 100 jours donc na mingi on a plaisir donc ya président ya biso na nuye moko mbote sika zali na sepeli makasi ya 100 jours ya président Félix Tshisekedi yango bando na biso OVD ba sala misala donc tozo pe bandero misusu comme ça tozo ngasima te papa mbote ndeko papa moi message muke na batu nyonso ba landa yo pona OVD lelo na 100 jours ya président après ça qui pona misala nde ezali ko salama na ebité message no okolo banini pona musala nde salama. Merci pona moto na otuninga ipe pona malobo pesingai ngai na pesi d'abord longonyo epa ya nzambe na bomoy o ya kilibiso
parce que toza bikela mona ye napesi mpe merci mingi epai ya mokonzi ya mboka oyo azalaki na volonté ya kobongisa mboka kongo mboka na biso nyonso napesi mpe encouragement epai ya bandeko na biso OVD nde baza na soumission ya kotravaille mpona kobongisa mboka mpo mokonzi atie makanisi na ye mingi epai ya kosala mosala mpo ke mboka ebonga ekoma kitoko alo lokola apesi makanisi mpona bato na bandeko na biso ya bana mboka ezali esengo mingi ke kozwa d'abord baétranger tandis ke bana mboka baza na makoki baza mpe na mayele ya kosala mpe mosala pour ke babongisa mboka na bango ezali encouragement ke mokonzi asukela wana te akontinue ti ndenge manda na ye ekosila mosala ekende malamu bana ya bandeko ya OVD bazala courage bazala mpe na bolingo batravaille ti ndenge misala ekosila. Merci vraiment. Merci ndeko na ngai. Alors merci vraiment donc na bandeko nyonso o vraiment bazota la émission na biso partout dans le monde donc Martin Engi vitesse ya fusée na ebité chauffeur olingo loba ouais donc batunero misusu on va continuer eza bon grand amour eza normal ambiance moko et ça matara place toza donc na ba virage toza na ba croisement to baki to rosala misala place population azali nde toyosa musa na biso na ma mission TV donc bomoni bande kwa OVD ba konzi baza tellement mais il y a moi ma tokoloba bango mo ba Jean babo ya roloba pona robimisa peut-être ba secret na bango te donc nde ezali mais biso to continuer toujours kozo ba image OVD na bandaki et puis na kosukisa tokolakisa bino nyonso ndenge misala ezali kotambola na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Merci vraiment donc boza toujours branché na ma mission TV. Martin Engi vitesse à fusée ensemble na Richard Kapuku donc tozoza vraiment ba image oyo tokolemba te kolakisa bino vraiment ba image na lobaka na bato tout ba message na bango ko finga biso na ba YouTube au tali émission au commenter mabe yo robeta mutu au fingi mama na yo au fingi tata na yo mais tolobaki Congo échanger Congo ko changer ndenge nini yo mutu oyo ozana besoin président Félix Tshisekedi azala président na mboka oyo nde biso tout olinga ki lelo président abimi président Félix est-ce que makambo ko changer na ba comportement na bino wana oyo zoluka mboka ebonga otali no émission koto okumisi président Félix koto fingi journaliste est-ce que oza normal na mutu na yo photo bongisa ba matalité na biso ebonga ba sukola biso ebonga eloko yo moni bien te commenter na ndenga bien ke yo zo kumisa président de la République koto zo finga ba journaliste koto fingi mama na tata na et pour toza na bana o pesa conseil n'est pas bana ngai eza musala o nazo sala ata ofingi olobi nga naza vitesse affiser sur la likambo na kolemba te et ça l'appelle côté na olaksa ba image o tisuka ti musala OVD ko sila donc merci vraiment ma mission TV Martin Engi vitesse affiser sur la likambo donc Karine Chamba Charlotte Ngalula na kati France batutu ba Hollande biso to kolemba te to kosala misala o to olaksa bino tisuka na biso tozana pona olaksa bino merci. Ma mission TV, le miroir du monde.